Mokolo mwami bale na sanza eye na mbula eye na libanda ya gouvernorat ezalaki na bosangisi monene ya édition ya mibale ya Forum de Femmes Émergentes du Congo Central. Oyo ye moko mwana mboka Giba Dundungidi na mwana mboka Grace Kwanga Bilolo na ba nyonso bakosalaka mosala moko na ye. Ezalaki esengo ya komona bana ya Congo Central na mayele pe na bwanya na bosali biloko ya lolenge na lolenge na kotombola mboka ya Congo Central awa na mboka Matadi. Esengo nanga eza makasi po eza na ba conditions difficiles de inspiration et yaka mingi. Touro na sali na ba stand na sepelaki parce que na monique ingéniosité ezali maele ezali. Baninga na biso nyonso o bazo banda na musala ya mombongo ou entrepreneuriat bakoza na idée mais pour l'ongwana idée ou matérialiser en gros comme ma société monene ezana ba étape. Il faut yo moko za la former na ndenge ya gestion mais il faut pe au transformer musala o sala au komisango formel donc l'ongwana informel au comme formel pour epesa yo chance ya rekoma monene. La sepeli parce que ba idée ezali ba initiative ezali ba maman de bazali boso ya on epesinga esengo makasi na échange au tozui na ba exposant. Et puis si bisope maele na niveau ya province, il y a façon de kosunga ba jeune entrepreneur ou alors ba entrepreneur il y a niveau informel ndenge ko sali sabon ko koti sabon na circuit formel po bakola. Donc vraiment na sepeli mingi na initiative oyo na rosepela ba édition ezala kaka peut-être la fois prochaine esika okokate peut-être toluka esika mususu ya mwa munene ba sponsor pe bazala ebele ba exposant pe bazala ebele mais cette fois-ci province pe aux un instant na epona ko expliquer ba exposant parfois les exposants n'ont pas l'information il y a koyeba ba opportunité nyoso façon il faut que ça la pona rokola tata ya Congo Central azali na sima ya bana ya Congo Central pona kolakisa na mokili mobimba na bomengo oyo ezwami na Congo Central na bokeli misala ya mike na nzela ya mabele pe na se ya mabele.